Le parfum de bon odeur. Okutana vinanga yotika batras. Ngai mwana na kumyo lumba sola bonzabe na yo. Le parfum de bon odeur. Kombo yo lingaka kobenga ngai. Yango tepe bapesa ngai. Baler yo tia katina ngai. Bato balingi babomango balonga te. Est-ce que émission na salaire ça na ba pesa ngambongo? Non, eza ba réalité pe eza lokuta te. Mais un pasteur au sommet likamo de communauté yayo, ce n'est pas normal. Ozomona. Donc na lobaki lokuta te makambo ya solo. Et puis na lobaki donc to koyeba mbumuna na misala na yango. Mais soko oza na misala mabe ya kindoke ke na nzela na yo, oza ko détruire misala ba na Nzambe. Shalom, shalom, shalom chez vous, bonsoir. Je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Bien-aimés dans le Seigneur, tous en famille, Et surprise quand il y a un monde, il y a ceux qui caméramen en cause de l'angaï, mon frère Avandi Pembe, frère Mathieu Badjoko. Boni. Qui m'a dit Et tu prier non na la princesse pour les sengo Bible les sengo kati na bana nzambe ba demeurer ensemble ne to vandi boye mabe nzambe nazomona ngote bisika mabe nzambe za soki ba nzambe basangani boye na lokuta te na bosolo nyonso tout bazokumisa tata. Je pense qu'on est ensemble avec l'homme de Dieu boye bas ezanani mais on est en famille. J'aimerais un peu qu'on puisse prier. Nous allons nous retrouver tout juste après. Yesu
Atana bana nanga bilage kolata ndoto. Non, je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Moi je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Alpha Omega, Alpha Omega, Evangeli besuka na nyonso. Nalobi belela nzambe na Abrahama apesa Isaac. Nalobi belela nzambe na Mose akabola ngai. Nalobi belela nzambe na Elia akitisa moto. Nalobi belela nzambe na Ana apesa Samuel. Ya ya nalobi belela nzambe na David apesa Goliath. Nalobi belela mokuti molongi alongisa yo. Nalobi belela nzambe mofela apesa kati ya. Nalobi belela elonga koyoka asalela yo. Ya ya oh ya 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 nanga yawe. Ya ya oh ya 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 Alikuma mama pela bomwana nakati kaka ne conscience nzambe elanga bituka na yeba mpe ozalanga mponanga ozakati nanga eyo Yesu kaka yo Yesu kaka yo Yesu kaka yo Yesu kaka yo Yesu. Na bandako bozala kimia kimia na nkolo eyingela kati ya bandako na bino. Donc je dis shalom. Donc que la paix du Seigneur pour moi mtu msusu aota la TV bo tout te. Nzamba za bombo. Kitisa motema. Toza biso so bana tata. Frère Mathieu boni lisusu nzoto. Santé vraiment bien ozomona. Na nina tu na olingo bota oto oboti yango etika libo. Ezaka ngolo. Ba biso ko kanza émission to saki yango na 10e mois ya 2014. Eza émission 2015 na ochangola na ye oli pasa no na ngola te Mathieu bajoko ye pesa na bala nzambe mbote ba bengi tellement ebele Mathieu pesa ba na mbote avana to le canal. OK na pesi bala nzambe nyoso mote ba o nyoso ba landaka chaîne na biso ba o nyoso balingaka basali nyoso balinga na chaîne oyo nzambe apambola bino ba oyo baza ko soutenir biso même na ba prière nzambe la pambola na lingi bino pesa mingi ko la pambola bino ba mote bele bandako na bino. La question tout na eza tellement belé mais tikana pesa pe mbote parce que tozana atoyo kuta yo anandako oyo toza surpris obengaki la princesse na moni olandi ngai oyebisinga nazoluka pe moto na nzambe ayo osala nini. OK d'ailleurs comme na famille parce que tozana kati ya famille vraiment etaki bana nzambe donc nayaki na kutu awa na kutu pe papa na nga Vincent donc toza basala nzambe nazongi voyage il faut na mona bandeko
bandeko tout travailler na bango parce que bitumbeleke bele il faut quand même tout le monde a donc les esengo makasi pour na komona bino nyonso c'est ça na komona papa na ngai. Bonsoir papa Vincent. Bonsoir Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu. Bovandi en famille, élément à 10 minutes pour la toute première fois. On a pasteur Vincent na Mathieu Badjoko. Mathieu Badjoko mo sala nzambe pire petite. On monte mo ko bilongo nafsa ko ekokana. Pire petit oyo. Donc aux équipes makasi, équipe balongi, équipe batoyo balonga, équipe bato babonga ma gravement. Hein? Oh na oyo ekokana te. Merci beaucoup Mathieu Badjoko. Nzela poto kenda ko lukana Angola. Ozuite yango zongi mbangwa. Ah ya. Bon, Mathieu Badjoko akenda Angola pona lukanzela poto te. Pona kende poto même aizala ngo facile. So kende poto na kenda Angola te. Angola na kende musala nzambe. Nazala ki éviter na Angola na ba église belé vraiment et puis na kende na travers la communauté moi mingi penza bon. Musa zala tellement belé, musa lesila kende na ko zonga. Na kende ba ko sala musala nzambe. Na ko lukanzela poto te donc Merci beaucoup frère Mathieu. Ma question est tellement belle on a tout autour na yo lelo Mathieu escroc, Mathieu Moyibi, Mathieu Ndumba a escroqué, a violé, a bali, a senté. Tozo ba tete ozwanine, au senté, au bali, au ma question est belle mais en répondant au lelo te. Mathieu a ekaka pesa bino juste salutation. Ba question nyonso eza yango bandeko o ba bike Mathieu a escroquaki ndeko na bango to a sentaki. O a violaki. Bobengaka la police héros déjà pour Mathieu Aza. Ba koyebisa bino place Mathieu Aza. Donc muto a violaki ndeko na yo bengaka héros. Soit bo signaler bandeko déjà Mathieu Aza na kinya. Muto ba violaki ndeko na ye ba escroquaki ndeko na ye Mathieu Oza na kinya je pense. Ya na pa na kin donc ozo banga te ke bayela o muto violaki. Oh ya nazala nga l'aise na musala nzambe na obanga to sentaki nakala mutu na banga ezaka nzambe ye moko na sente mutu te na sai pelo moko te nyoso nzambe moko ayebi alliance siko che wapi na alliance te est-ce bomba alliance oya mona ke te nga na balaki ube na salaki mariage ay nga photo alibala balanga na sente balanga basi tunga na sente balanga na escroquer balanga batu nyoso onga na escroquer parce que ngai na benga pona sala musala ya nzambe osomona na mission nzamba pesinga pona kolakisa batu nzela ya lumière tozana besoin te batu bazoka na kati ya ténèbres de nyoso bandeko bazo ezala ko ba distraction pour ba distraire bana nzambe osomona eza pour ba décourager biso batu o tozana vérité parce que nzamba pesi biso équipe oyo pona ko sunga milima batu eza ya ko bunga bazonga na nzela domone ke eza même mission nzamba pesi nga mission donc état que missionnaire international il faut natambola monde te pona sango malamu na bima kisina kenda ki Angola osomona kina sa elinzambe sina songi nanga za libre ya otambola bisika na so naza libre nazali kama mututi même na Kinshasa même na Poto balobigo tengana escola sali bono nali kama mututi donc nyoso nzambe mo ayebi. Merci beaucoup, c'était juste la salutation. Je pense qu'au courant de la semaine, Mathieu Badjoko a et bon pour na bandeko. Je pense que tu étais en Angola au moins oyoki nyoso lobami hein. Bon nayoka nyoso nayoki nanga nyoso. Donc saka bandeko était bon o ba kolanda etali bango. Ma obi ba koyoka pete donc nzambe asunga. Mais na kobi sabino ke nyoso baza bandoki. Eza misala bandoki to biso ngala benga ba kodi ngo. Ozomona baza na mission o mungu na pesi bango. Papa Tifano yebezani. Ezaki bazo pesa bango mission pour pas décourager biso pour la vérité. Mais ngala lobaki pour na Yesu to kolima to kufa pour na Yesu. O to sana bo atoza na mbo biso na Yesu. Pour na Yesu to koloba vérité parce que Yesu mo pour la vérité. Biso za ko imiter Jésus. Oya sala ke biso to sala yango et puis to continuer timu ko Yesu akoya. To kanga munoko te pour na ko banga ka batu. Mais ça émission yo sala ki wana émission zo c'est souvenir sur émission ça qui na mois d'août oyo batindela ki biombongo na poto. Est-ce que émission na sala ke na ba pesa ngambongo? Non. Eza ba réalité pe eza lokuta te. Mais un pasteur au sommet de communauté yayo, ce n'est pas normal. Osomona donc na lobaki lokuta te sama kambo ya solo et puis na lobaki donc to koyeba mbumuna na misala na yango. Mais pasteur wana musala na ba kaza musala nzambe te akotikala pe ko sala pe pasteur te aza aventurer puis aza magicien aza pasteur magicien yo nzambe yo nzambe pesa yo mission pour na mboka atitoka pour na bambasu bon mboka zo kufa nzambe alobe pour na mboka te ka pour na bambasu yo pasteur mobimba ba caméra etikali muki okende na ba toilette
o bana filmer batu o sumbaki nini na prière pour sumbaki nini etikali mokaba na kokita ba toilette comment mosala nzambe mobimba olingi komiti na place mo ba paye ti ba papa commence kana ngana abatangola na landi na ba quartier ba kosa na ba défi soko za mosala na maso taple na ngesika ngaba joke soko sali défi bongo na nzambe na nga tapane kozika pomona baza basala nzambe solo te mutu na mutu afungola miso ayeba koma akoki komikama na nzambe elongo osomona eza oza mosala nzambe kala bakati o ngai boyo ngabo non bamikumisa sala mosala nzambe solo saint esprit akoriente bato vers yo bato bakoya et puis okosala ele baluka ele basala makasi te bozoluka elevation nsima ya bato non non Frère Mathieu akoloba, frère Mathieu akoloba, frère Mathieu akoloba, eza ko se défendre te, mais tout ce qui s'est passé autour il y a les Nazaraya et c'est passé pe na kombo ya frère Mathieu donc akoloba ba o balaka ki parce que ba beba ça ba preuve hein pour na yo, ba preuve ça. Mais naza d'accord, ba na ba preuve na bango nyonso. Ba preuve nyonso eya, mabe nyonso nga Mathieu na sala, Mathieu ba ko na Kinshasa. So ba sengi pe adresse, na ko pesa ngona adresse pour naza nga libre, pour naza congolais. Na musala nzambe naza libre pasteur dire to ba côté la ki yo ko ba ki mate po ba côté la ki pasteur dire to ba tinda ba soda bongo ya yo zo pesa adresse ba côté lui ya ngana Mathieu ba joko oyoki même satali si fait na kokanga te nzamba bimisa na loka Jacqueline na bisa na loka Lucifer ndio muto oza serviteur à santa osala ngani eza na ba soda na to ba sangelo ko tenga na Mathieu ba joko wana eza pasteur dire to menga za Mathieu ba joko oya ko meka aya na ye so senga de ko pesa na adresse na bangelo te boya naza d'accord na nyonso ko na banga eloko te ya pona surtout il faut s'expliquer pas bana nzambe na nyonso Mathieu Badioko il faut s'expliquer ba montage nyonso na faut expliquer mais lelo te merci beaucoup Anezaki maloba ya frère Mathieu azozela batu oyo bazana ba preuve na ye mokaza sur le terrain parfois bobanda ki kozela mais to koko suki sabongo te le quoi frère Mathieu nazo poussa non pardon s'il vous plaît le quoi frère Mathieu a kota la yaya na ye le pasteur Vincent biso to profiter ka ko profiter ya pamba papa esengoni esali ko mona frère Mathieu na kati ndako na yo nalobaki yango depuis kala nalandaki ba propos ya frère Mathieu na kuta commune penza soki évangile internationalité soki bishop te ni archipape mais ça na sainte siko le ba pasteur mais ba mona ona oyo ko kandité ozo comme ndenge za ko s'exprimer avec amour et puis na biso ka aza libre atamboli ezate ka ye aba meme na hélicoptère atambo pena makolo inde Mathieu Kinshasa ye on a 2014 te oh là tout ça tu vois tout ça ba ko filmer RT tout ça ce qui 20h02 minutes aza na résidence ngai to azomela bonjour azomela moi secret na ye asa na l'aise le bogar Mathieu oh na we ko kana te petit frère soko treka meta bilongi na biso omona ke boyo baza bilonga ba na nzambe côté kuna mystique. Merci beaucoup. Tozo pesaka na communiquer nazo ba te nazala wapi naza famille naza kota maman. Maman, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Est-ce que vous confirmez que tu es en famille? Oui, effectivement tu es en famille. Tu es na papa Mathieu. À la cabine roya. En tout cas, ninga benga ki abia zoya yepe, il est 20h05. D'accord, merci beaucoup. Toza na ba bende comme sousou. Na mekano zo chauffeur à papa Vincent. Bonsoir frère fils. Bonsoir Boni santé. Santé ça bien. Boni surprise au frère Mathieu Salbino à côté de Bino. Bon, to sepeli babinda ko yambaka bapa ya tezanda kote. Lokola oyo pezanda ko na yeko tala papa na ye. Biso pe to komisi nzambe po abatele sika kena pe azongi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est presque à la fin. C'était juste la salutation que Mathieu Ngaki a fait sa surprise. Mathieu, au lobby ni na balanzambe to kuna lelo. Ok, mingi vraiment ça ko ba Mathieu Fani et puis bâtiment je n'angezana na pe na solliciter il faut na continuer yango il faut na loba mais les aïka juste ka mbote. Ozomona parce que biso to loba ka eza biso te toza orienté par le Saint-Esprit. Tona bisaki bande ko émission bo mimboka lelo nyoto zanini. Pour des missions à cela qui a musicien moko songolo obinomo boyebi mais na beta ki setna lobaki nini na lobaki était wana aza mutute aza be musala nzambe te c'était démon o aza utiliser ba PCM mission et pas ya diable to lobaki bokoye ba mbuma mona misala nango siko boko mona comme dako menango polele mais non lobaka ki était en tout cas bokanga mitema na bino et puis bo mi pesa mingi na nzambe
et puis bapesi nyonso baza na pesi no bambote ebele nalinga bino mingi mais na indine misala mabe eza na kati na bino nalinga yango te nalingi bino take bana nzambe mais misala mabe so ni botika nde bobongola mitema donc yesu za na posa na bino tika vraiment nzambe apambola bino ne mission na kosala na continuer ba témoignage nanga et puis pour édifier suba na nzambe nga mission za nango eza na telemelanga ka ba pasteur non batutu baza misala mabe soko oza na misala mabe ya kindoke ke na nzela na yo oza ko détruire misala bana nzambe tokoloba veto bange loko moko foto loba yango pona ko sunga mino bato saneni ebikisama masola kisangani poto kata bon masola kisangani na mona ki ba image et puis bande ko vraiment na mona baza na posa nga moko na kende nga mo ifona kende bo wana eza nango secret eza to sola nga en coulisses to beto ko luka solution mais kisangani donc eza nango bien ba benga ba sepela ki ba mona ko ba yamba ko peza bien atuko baza pa sengo makasi mbaza ba posa ifo nga moko na kita sur le terrain mais nzama ko sunga ala longa na kitakaka wala eza nango surprise donc wa to ko lobela ngo te. Merci beaucoup. Donc, ma solo ma question nyonso tout au bozana ngo posa ngana la princesse na otuna baki ke muto azali mabe na linazara akoumela te pena semno ke ba preuve esilité nazana ba preuve ebele mais ba to benga kinga trop babi Tiffany pardon tika ezaka soni na biso christianisme tika ba preuve la kisi et amakasi so ke non même na justice ba ko kangaye tika babondelenga même bato États-Unis na yokela bino na tiki malo kola mati aye yende kolo likambu na koko tika ete poto baki mabe na mbuma mabe na linazaka ko umela te soki mati azana bosoto asiente a violer boye la biso yango kaka ndenge boye la biso ndenge pe mati ko tika linazaka ko kende donc soki bozana ba preuve ya ko sente ya mati ya ko violer ya mati boye la biso yango ya ko escroquer ya ko escroquer boye la biso yango bon eza kanongo lobi fu baya nango parce que ele pesinga passe mutuna di junior aza mwana oto yambaki ye ozomona to yambaki ye bien aza pena petit frère na biso momoni ngambo kotala na mamu junior azoloba ngambo moni ke junior aza afute parce ba injecter molimo bango baza nango wana ya kindoki wana bati papa junior frère wana aza vraiment afute en tout cas isalinga passe take ndeko take mon frère tozala ki bien donc kaka pamba boye pe bimi OK en tout cas nzambe alimbisa bango et puis bon na mesala nga ko limbisa na limbisi bino kaka mais nzambe wa ko s'occuper na bino na bitoti kilimo vengeance de ko venger na bino en tout cas kolo vraiment apambola na bino vraiment merci monsieur ko continuer esili pona lelo mais sili nante voile nanga na simezo benda na kaka likambu na mutute émission sili mais sili nante po ba question na bino tokoki jamais to tika yango bongo la princesse de l'Éternel naza na ngai koyeba te masola ba viol malgré na vanda kana matie to benga na kanai la razaki na kina zo yeba te masola viol uteli wapi ma ndeko expliquer yango ce bazana ba preuve ye moko aye déjà za na Kinshasa senga pe surprise donc nzambe apambola bino soki sepeli sibino lokumu pa tata mais soki sepeli sibino te bolimbisa biso to aka bana tozomeka tozoyekola nzambe apambola bino mama Ani na Italie na Bologne pana papa Edmo Kobani yani na États-Unis ya na ngala lingaka mingi mama Anne Kalambai na papa Carlos Kalambai église même en France le docteur Alfred Coupé ça en France l'homme selon le cœur de Dieu boza tellement ébélé nzambe apambola bino ciao. motema etondi ndeka bien poezi nyonso ya motuya nasi natondi bolingo na yo yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano yesu e papa motema etondi ndelobaka bien poezi nyonso ya motuya nasi natondi bolingo na yo yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano yesu papa na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga
makasi kolobenginga moninga no yango ezokamwisa ngai nzambe moninga ya génération na ngai te yango nga nandimi kolo yo moko tambwisa ngai nandimi kolo yo moko lakisa ngai nzela na matambelo onga nazali awa motemepeli moto ya bolingono nalingi natikala kaka na makolo nokolo onga nayetolaka nayokaka moto ya bolingono yesu na ngai okota na vi na ngai otia bilemo ngai mwana nakomi olumba sola bonzambe na yo le parfum de bon odeur okota na vi na ngai otika batrace ngai mwana nakomi olumba sola bonzambe na yo le parfum de bon odeur kombo yo lingaka kobenga ngai yango te mpe bapesa ngai baler yo tia kati na ngai bato balingi babomango balonga te bakolonga te na mutu nazotambola na bangeloko te ya wazobatela ngai tala bolingo ya yesu ata na molili nazotambola nalenga nini osimbi ngai lobokwe David a dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que tu me protèges nakangami na yesu nakotika te nga natingami papo oyo nga nalongwa te olamu na yesu elangwisi mabando na ngai mabando na ngai mabando na ngai nabobi mpe nini nakati ya moteme nalingi yo yesu kosanga ntina mikuwa na kati ya nangai emanangai nangwa yo yesu nakaka yo